à part président Chico Pouloul na façon na biso na mona su mututé na ça na posa na ya na place à président Chico wana pour na mona bana président Chico Pouloul akenda mpanzi na biso tout et ça côté na biso bakizenga mibali tout mo beza wana na moi mamutu na s'imposer na en place ce qu'on a bilemo fona ça l'effort na ya wana ba stara musu ba Hollande ba benga ba tournage na bango moi place sur tourner dépense peut-être il y a moto à 5000 francs. Pour moi, bien qu'il y ait tournage aller-retour, à Pessinga Momoté. Mais la seule interrogation. Non, non, on a tourné dans ça, ouais, ben. Na fan de pan na biso boy. Na money, ba na basi bakoti. Tangu zuko bakoti boy. Fa so ba lata ki na nenge ba fan da ki na bakiti na kokite. Na kangi sentiment na kokite na bandi ko bwaka. Na ba na boya bilemba e. Dans ces zones en cas simple, ingénieur de madère, fais ça bilingue, tous les cas. Ok, tiens mon cœur, on m'a dit. Ok, tiens mon cœur, on m'a dit. Bonsoir à tous les abonnés de Je m'idore télévision. C'est votre humble Yabino Moupandi Sango Bolingara Mingi. Benitam pour dire autrement dit la mignon de la presse congolaise. Donc merci Nabino Nyo sur abonner tout à Je m'idore TV parce que vous avez toujours branché dans Je m'idore télévision. Donc vous continuez toujours vous s'abonner massivement dans Je m'idore télévision, Je m'idore télévision et on est macambo. Ni makambo ezali donc nyonso ozarango pour ça ba information nyonso vrai kande na lobaka na Je m'idore télévision on se retrouver donc beaucoup se retrouver na Je m'idore télévision. Merci na équipe mobimba ya Je m'idore télévision et pourquoi pas à mon boss papa Deo Nzinga. Merci beaucoup à mon grand frère que j'aime bien, que j'aime beaucoup, Trésor Mpoudi. Donc merci beaucoup Nabino Nyonso, merci. Les autres comme les artistes Nabiso comédien, artiste c'est qui sera c'est Pelisa Batou, c'est Pelisa Batou. Et moi tant tous avec qui n'a été, tout le monde avec qui n'a été. To découvrir Nabino artiste Nabiso azo c'est Pelisa Congo, c'est le babi aza mingi kana bana, ya lingine ka bana miki. Donc tous années déjà artiste bilembo, moi na suka ya ba leader. Bonjour artiste. Bonjour la perle. Et c'est mon mingo mon au na sauté depuis to kutana 2021 l'autre on a 2022 bambo on ga elege belé bambo on ga elege belé on ba molo pesi ouais mais du pas molo pesi te mbongo elege belé bi mutso comme na mbongo surtout artiste so comme kana mbongo belé comme on na ok ça ni na tout ça c'est que ben no mona na tese ko mona mbongo te yo ndo mona mbongo ponga la bengo trop ben ya mutu atokumisa umuzambe neto mona ni vraiment tokumisa nzambe pesa ba tumusu balinga te ndio za balinga to sabo ya eza pena ba tumusu balinga ete bilemba sani azala maintenant to sa bana nzambe yango tokutanye liso vraiment. Merci beaucoup na présence no mandé na mono na sepeli tarambula sika depuis to côté 2022 comme on aura yango artiste bilembo moi na suka ba leader. Merci vraiment la perle rare. Question tout et ça est vraiment bien. Pour la différence mot et ça la pour battre belé ba comme ça ba confusion mot moi na suka ba leader na palin na palin vraiment ni libota na biso na za moi na suka na libuma mama biso siko to na bana ko tunanga sika ba vie na nga ba no benga nani leader. Bah ça déjà moi et non mon wana leader. So na ba groupe on a c'est pas ça mingi na lepeka nani moi mukie. Ba lepeka peka nani moi na suka. Na homo comme so na fanda ki na tali ba benga ngaka moi na suka. Tamusu ba benga nga leader, tamusu moi suka. Ya on a ça que les gens na benga monini moi na suka ya ba leader.
mais vrai nom nanga o bilembo na sela ka buleza bilembo présent en confusion le ya masananga na profiter ma suka l'idée à moi na suka ba misu ba gomo sa ne confusion nga na ya ye ko mona o ba benga ke na sena joueza moi na suka na bien na kombo ya bilembo comprendre donc eza nango kaka kombo tellement bandai ko leka mingi na groupe ba groupe nyonso ndo le kozaki mwana mukie yango apeso ko mwana suka vraiment merci beaucoup na mambo kombo na to koma kuna sima faut to yeba pesa mutu mo tunanga bi to yeba to kaka mwana suka mais kombo na epi na vrai zarana kombo na epi na oyanda ko zarana nani oya fufu kombo bino wakati na fufu na parler pene zarana donc bon va posa ba ba ta mu musu te basa posa ba yeba e ana mu mo benga bina comprendre te na yebi ka na bile ya kamula ya ingénieur kuna o tsanga boyama pour faire ça vraiment merci beaucoup to yebi ke to ko maka place ana suka kombo ana o bakate ko funa ndako ko bima kaka artiste bilembo parcours na yo to yeba na artiste bilembo uta wapi pour le tout monde artiste bilembo to mo mona artiste bilembo beti ba okiti mukie beti na nini ba to ko mona okiti mukie wana te ba non parcours ya artiste na biso ouais parcours vraiment premièrement parler école vraiment mama monter école et puis son enfant baji cottage quoi baji cottage batete école moi na banon na 3e primaire na profité ko pesa moi qui pas grand frère na junior Gauthier qui diabana ya o ala kisanga musala yinde mutu ando so biso bale ko encadrer biso na école ti pe nyanga no ke baji cottage na bango ya ba resetrigan mais manga pe kaka solo te vie solo la vie Gauthier qui diabana solo la o solo la ti solo tina no manga na ba théâtre na on ke ngape na okanga mana vu que fait temps à voyager qui n'a pas côté na souci lo kwa mo atika lo kwa na moi choc mo mais avec te encore vu avec n'a pas ça ta effort tina ndenge na ngamo ko na parcourir ben groupe on est moins ta on a fait moi habitué ça ti groupe moko boye koto na biso na yenaka kokota na groupe wana type na groupe otanga kombo tendeni tant to luka parcours faut to yeba artiste bilembo a uta place moyi eza loko ozaki tendeni azabe na kina après kina kangola après ngola te eza kama promotion te eza ba fan na yo o ba benga bana posa na il faut ba yeba bilembo a uta wapi ba fan tant na longwa kina ba groupe na nga ya ba école wana na sa ba école côté na groupe moko boye côté na biso na njili groupe ngo ezanga kombo ezanga kombo OK G7 on goûte na G7 G7 kuna pe pa siko polo bakambo et un problème boza ako bino ebi ke bino ko mina barando mo ya makasi c'est que nde omoni bomo nga bo ba bebana yango mo tanga komba groupe ezate tout ça ça mo constant na be miso tout ça no est na ba attitude au monde c'est autant en 2020 na ba nouvelle attitude non biko kata na ba attitude na nga mususu vendi quoi tant on a G7 na parcours na kepa maman qui na wa na tamana ba couple pa ba au moins kepa ba alpha pas vena alpha vena vie moi vu na biso président navigateur to l'équipe c'est pas na bango na tamol petit na ba groupe belé ka ya ma parcours est vraiment moulai mais to ka ki a dernièrement zaki na groupe ya série ni yo mo bien en combo non série la fille sa mère ba groupe série c'est bien au moins ma non lo ba on bi ke bino boza kana ba ranking mo ba rando mo boza kana ngo ya somo il faut ba série ozaki pa nani ti pa kinte quoi nani pa kinte quoi ngana yebi ona ki pa kinte quoi na yebi ozaki pa kinte c'est pas vénitien OK ouais na zala kuna ko mbali bosona ko benge na kombo ne bakate na kombo ne bakate leki fufu ça va comme kinte quoi ça na kombo siko yo avo koma bilembo zaki nani bon yeba ngo to bimisa nka tu na zala kuna obi chance mo mpesi nga da réponse moi venir répondre les surtout ba ki na bina yebi yo et pas kinte quoi pona yeba ko pa navigateur longue pa navigateur okende pa kinte quoi pas kinte quoi là qui invité abenga nga la comme invité to na poto fimbisa bord te okoma mona ndako kasi ke mona ndako kasi poto fimbisa bord siko bord evimba ki on a sereti la kina obimi na ndenga mabe ni mabe nini via uti okufela père na bona zalena matanga na kinkoli
parmi kutu bana groupe ne kuna mona mukute tazalaka na mame kofo nakinkole pa madi pe to ando jouer na kufi na kena mort cassette nga muto liboso na komi na mort na kuté na presse ki ntira na pesi mbo eza ba tumusu na sula na bango ya groupe na pesi mbo et pas presse ki ntira kwa na sula na ba tunyosi mais aka na batu mo na sula na bango ki o ba na bango yango ni sala ki batu ana bango ne basala ko longwa ah bango ne basala ko longwa bango to basala te ya dossier la publicité ben promotion ba niveau mo te na bango a to sel mission internet webi bango na poto ba epi bango te yebi sang abimisa ba liste ne ya bango ya ba liste na bango ya émission internet basala yebi bango te c'est na poto ba yebi bango te neti masanga sans sam latino aux États-Unis a otala na mitso azotala mais yesu ko asala émission internet c'est un rendez-vous na bango te na mvuluzi na respect pas qui tient quoi poser qui tient quoi na ba ndonga nga misu na pesa mais ala deux personnes to sola na bango te moi ba mana loba atana daebe na yebi sabe ba komona na suka a esa mo publicité na be ba to so na kufu mo lo benga na bango on a chance otikila ngaye na chance on eza mama be yakia ba mama sociale on eza mama be yakia ba eza ngai te vraiment tokende malemi ato boyi kotanga tanga banene mais to bimisa ngo kaka idole no ezala nani idole nanga nga mokoti zela te idole nanga idole no yo est-ce qu'on dit na jouer lokana te yo sala na constant ndi na jouer lokana bébé miradi maneka bi na mona suka jouer lokola nani pululu Lukula pululu loko wa pululu aza grand na biso na imitaka naza comme na pe imitateur idole ezanga moko ma inspiration ba implice et uti pa ba vechiko et uti pa ba scène nga ba buyi et uti pa ba scène nga utotika biso ba sunda et salinga pasi nda ko photo na ba projet vraiment na photo tout na malheureusement matanga sunda to mona kioti malade na ki oyebi oyebi na mutu na malade sala na lela na ndako fena saba video pour ane na lela fa saba video poto ndima na lela vraiment makasi mais idole ezanga moko idole no yo moko osali combien de temps depuis obanda maramba théâtre combien de temps wana vraiment ben na banon yeba na pena ke bilembo mana yeba tant yeba pena ke te bilembo yo moi suka ba leader ça déjà combien d'années na mana tu bakomola ça moi misapi depuis 2016 ti lelo il y a des gens puis ata uta bondima na bino na boye te tema moi quelque chose baza na bango baza depuis 2016 banda bato bakomola ça moi un peu misa na ekoki pe na otish na ba posa ma bato ba sentiment 2022 mamu eza vraiment onani apesa ko pena posa wana ya kusala théâtre okota na monde wa pasi monde ba rando ya ba ranking ezaka ba mikolo za monde zo yinda déjà makasi pièce contre pièce la perle question na on nazo na sumwa sima ntapesa nga posa oyo grand frère na nga jino botieki diaba seri mo la perle na kangi suki pour faire binganga yo ukanga basuki nese ve na kema suki nenga ma bete tamasoni edimbo ya oya mbondelela tamasoni edimbo ya tia bala seke musala oyo la kisanga yango epesinga posa na sani na tia bala sima kangi basuki nenga mabete seke muta pesanga posa ya musala oyo Xavier musko muta pesanga sentiment akota ya kibuzengi oyo na koma oboye ezate ke po akufi pona ba no sele ba promotion quoi Xavier na biso pulu yango so la neli nini nzembo to yembaka pa na lobaka na linganga ata na jouer na yo pona so a chance à jouer ne so la nzembo la fondation to kanisa fondation et pas JP ma président JP Masama et PC Mbote na lobaka eloko wana ala vraiment yenye mutu apesa nga sentiment yango na koma osala pe mo effort na bana pe ko unité mais ko jouer na sama osalaka effort parce que to monaka to landanga biso nyonso ba nzembo wana nini nzembo wana bosalaka na matanga ya pululu to yo kaka lobaka to monaka we opi siko ye mtapesa opi na posana ya kusala lokwa ya kizengi wana to mona ngo pe nani Janer Valmi amana ngako to nyange na zawe be na fanye pa na biso boye na moni bana basi bakoti tangu zukoyo bakoti boye fa so ba lata kina nyange ba fanya kina bakiti na kokite na kangi sentiment na kokite na bandi ko bwaka
Chekako, sakana. Nakangi sentiment akoki na bandi ko bwaka, na bandi ko bwaka. Eza la kanjebo. Na so bwaka na bango mbongo kaka. Na so pesa bango. Ti bango ko ba yebisinga, ko pesa lisusuke. Kala, uzandoki. Obeninga ndoki mama. Au moins déjà kuna donc ya ba sepeli na moni bébé Miradi kuna déjà katani kuna na koseka. Non. Donc il y a moi le mot boy wana sepeli si ba te belé. Si vous no eki na kinana, kingate. Kiyote. Kiyote onga na yebi wana yote. Wana yote onga na yebi yo. Pourquoi na poste na bimisa bana? Ba ko mpo bima. Ce qu'on programme na pour le moment to yeba na oza wapi. Po tozoye bate ozaki pa président Kinteko oza pa Kinteko te sikoyo oza wapi eza publicité to yeba toza no to ça l'émission na ça te to ça l'émission place oyo sko komi au travail pour le moment pour le moment vraiment mutu nyonso aza na poso bilemo ya tia intervention pa na nga na za dispo benganga na plus 243 82 31 80 230 même si na WhatsApp oza na posa bilema ya naza dispo binga nonga donc oza dispo mutu nyonso obenga okeno okino non oza no ndumba oza ndumba te kasi ndumba na musala nti kasi na musala ozosala toza lokwa ndumba soki babengi yo ok babengi yo koto ok babengi yo koto ok omiso kobenga ya biso babenga na babenga na sina respect même si na WhatsApp star na poso obina kini batunage ebele Ninga mabeke. Vika na obela bakoma. Kiminene. Te nga minene ko pela nga minene te. Nga ko pela mikiti. Ouais comment bon temps au mona ka boye te lokwa yeba ni déjà sali déjà combo. Sikanga pesa kona ndo za ba minene. Mwana tanga basitaka msu ba Hollande. Ba benga ba tournage na bango. Moi place au tourner dépense peut-être ya ba moto ba 5000 francs. Moi pena ki tournage aller retour a pesinga mbongo te. Mais na seule interrogation. Nga la na mbongo liboso te. Mais eza musa tamo na lobi bongo ke lo bate ke obilembo alinga mbongo te eza bulo na nga la ma bulo copie na nga yango copie vraiment yango na bimaka na zongi palin copie ne kenda yango on comprend bien ya boya kiti vu que mana obila pour ça so nzo tesa makasi mo so copie za te ba comme mama sina star to pour ça intervention bo na pese ba plat dita yo mo malheureusement binga nga na émission ma be mtala boye eza temps suku musi ya ndumba teke obengi no ngate ngamuka na ye ya loka ba ndumba ba nakati soko le ka ba ba ye balandi yo o comprend eza bongo tingani abengi ngana ki ngai ko bengi ngate na ya ti ya loka wan suku na mpesa valeur ti ya ma wakala na ndumba te vraiment donc ba avantage nini oza kana ngo na musala oyo pour otala pe bozana no bandi pe makambo bo mwana trop. Avantage na ngizani. Premièrement, avantage na copie ben et là na posa na ngo vraiment na di boso na avantage na copie na posa na gagner ba relation. Na posa na gagner ba relation, ba porter fongwa melanga. Na yeba na tana boss ki nganyo yo. Na yeba na tana chaîne ki nganyo yo. Na yeba tana BM la perlera. Vous comprenez? Ba avantage na ngali boso za no ya ngwana. Ba avantage na ngali boso za vraiment na copie ya ngwana pour avant mbongo ya fo oluka non jamais na ko fa na ngaka be mbongo yelinga c'est que ndina fongoli ba relation ba makambe fongwami déjà yango ba vie d'appel les moi tournage moi ba avantage ya ngwana mbongo ape to lionka yo mbongo ne ko tite mbongo se ko tite ba 2022 bozanga ndi makasi na koloba bongo OK mbongo ezo ya kala te so mbongo ko tite na ko kenze maboko banka za ba projet bela yebisinga prêter vraiment so makambe besinga mela maya pio ba mwanvumi eza na 2022 BM mabeliwa soki tokufite tosepela na osenga vraiment ingénieur tant tosepela soki tozana ingénieur azongisela biso mwa parti ya malobo na lo vraiment ingénieur Valmiluye aza wana ba image ezali tobombaka ba image tokobimisaka ngo un jour tobimisa ngo un jour 2021 eleka ndenge ni Il est ndeni peut être na 2022 nini oyo zo bombila ba fan na 2021 na 2022. OK, merci BM 2022 il est kinga bien en Hollande mais
et là tu n'as pas encore ça pour banyoko là qui nzoto kasi molimo te eza pe phrase nanga suka nsuki sina okiti mukie banyoko la nzoto kasi molimo te loko wana pe na tuna ngo pesa nga réponse nango te banyoko la nzoto kasi molimo te elingi oloba ni na ndenge nini batake yaki fabe mtaka mwana bato mukebe mwana mama be yaki aba mwana mukeboe bino batata mibimba ba mama mibimba olvika moyenga na saa nini na kwea mais etikale ko simba te mais 2022 oyo makambo eza vraiment ya bien soki na bani ko détailler yango eza vraiment okosaki biso mais bino 2022 oyo makambo abi eza vraiment en 2022 oyo makambo ya bien ezali tomoni mpe otiaki banzimbo moko tolanda banzimbo moko toyeba te batuni ngai yango toyebaka te bilembo azalaka artiste comédien non na comédie koto tomoni na banzembo su koto tolanda nzembo moko wana okiti mukie sikoyo oza na miziki oza wapi omekana okoéclaircir biso bem tala bien ebi nabiti na fingi na nga te peut-être balobenga yango naza orgueil nalobaka clair eza baprofesseur mo banoyepesa biso bacours oyo ya cope ya théâtre bayesa biso un bon artiste comédien faut yeba pe koyemba comme frère nanga vie nanga Gaël Gezma wete tant ça série canapé il y a des gens ba sekaye ngai sambo sekate asa capable ya nyonso vu que nga siko musique wana obeta koyibi eza comédie musicale na sa comédie na transmettre on siko na musique na fils pe na banani na bana na biso na comédie musicale na eza ambiance abana na sali na lancer pe na message na nga ya musala na ma o pourquoi ngeka ko sala mona bana pourquoi ngeka ko sala vraiment na bana pour bana balinganga mingi bana balinganga makasi be na sala constant na noki petro kongo na matia na camion petit mo bazolela na yebi ete mama bango memi azolela sikoyo nga fa vraiment na mama bango alela abakela nga kude nga pe na curiosité na nga pe na sena sala nini nazwa mwana tape mwana sala nini aye puna mimi pe mwana tukomo sala na komi siko nga fana sala nini nakita nazongisa mwana mwana bangi kolela mwana bangi kolela sena sala mwa constant nga bilembo samba na vraiment yo ata mukolo oboya no matikela nga ka bana na lo roi Jésus vraiment ce qui est tout quand on pense bon mwana po Charlie qui tengue arrobase depuis quelque part Charlie arrobase qui tengue arobaki nalandaka artiste ana trop tellement nalandaki azaki pe na posa yeba koko sa tellement eloko mo boete okiti mukie wana po sepelisa Charlie arrobase qui tengue kiti mukie bebe miradi ayebi ngo bana boya bilemba dans ces zones en cas simple ingénieur de madè pesa bilengi toleka okiti mukie omati okiti mukie omati okiti mukie omati soki bilembo ya zate bana bachaka tala nenge batira ya bilembo kata bango ya kata bango kovu ya kata bango kovu nanyango azamute mama lamu akabelanga atambo mwapamba balobi koyibeza mabe senga bakopesa ngayawa nabona se komedi musala ya vina ngayo opekisanga nachikango pona nini yo mutu okosombela papa na mama lupangu na bandeko ngayo yo bobengela ngabeda shuwe akabela eriki mandala le bose akabela tete na ima boko banke akabela ndokele zeri ya pesa suri akabela eriki kenzo maboko banke akabela nga okichemuka omati Vraiment. Et c'est pas ici, Charlie arrobase Kitenge, et c'est pas ici Marina. Donc, tout le monde est un bébé Marina, Miradi Bazaki, vraiment, Nindi Saki. Inspiration est Ottawa, pour ni comme ça, musique, wana. Pour le coup, on a tout le monde est bête fort, hein. Normalement, ben, au Kitimuke, on a vraiment la palin. Ba petit na ba banga nga forme ba linanga ya loko avec kofi ngoma kwa tikela ba petit ne tante masala ali alinga ba ngomi
nga ba pesi na pele vous comprenez nga ba banga nga makasi mais ba linga nga pe mi nga pe explication na mingi ya pa bana na kana fait na pale ba petit ba osaka na kiti ya divan po ba kiti be ba mati nga pe no ta bana na tali pe mwana biso mwa mukie simba loketo sala kazi dansa bana parce que vu que to ba okita ba mata na ba niko yemba okiti mukie mati kiti mukie o mati ba pe ba sai ba adapter mbama et comme si on ambiance na ba na yemi so na kene ba bona kene okiti mukie o mati vu que na grand frère na nga ingénieur dromadaire to fait ben na dio sikabwe asi makota na kati ya kesi mekana ba na pour na meki ba premier tour esimbaki siko na qualité mo bien te donc ce que on bête là on est sur deuxième tournée on est na makam okiti mukie vraiment eza explication ça danse ya bana soko sana moi on a bébé na parler c'est bébé danse au moins ka bébé aussi directement nini loketo ba danse bana la nyeza la loketo on va ki bana to simba ka nini loketo danse ça loketo en fait au monde entier au monde entier déjà tenga so na mona na mzuma mso mona loketo entier image ya mwana mtu legisa ba monde la perle tenga omoni ya komona ngo boye na nini boye na TV ovando otala ngona ya komona ngo pina boye c'est place à ne wa sko to wa ebisa na yemba tu mususu na yemba ok n'est-ce qu'on a ba question mususu vraiment la sepeli vraiment makasi pe babone tout ya Gemidor vraiment ba sepeli kokutana na muto bomona na pe moi kalezo matin nzamba bateli biso to koti pe 2020 donc malgré banzote boujaki ma tuzakaka nyoko linzoto kasi molimo te eloko wana ozongela ngo trop onyoko nzoto kasi molimo te donc banyoko lio mingi toloba bongo ba difficulté nyokutana nango pe ozokutana nango avec ba difficulté na bisika nyonso ba difficulté ezanga te ata ko yesu mwana nzamba zanga ba difficulté na bangomba gologota chamata ba difficulté nyonso ya wana ba difficulté na moment oyo naza na producteur te naza na ni partenaire c'est que producteur ezanga moko so ngina tourner c'est que ngamoko fona bisa litosi nanga ngamo fona bisa makambo nanga litosi nyonso fona sala à part ça, maman be ya kiaba, maman abotanga, aidaka nga la moi un peu au akopesanga. Ma difficulté ça vraiment. Et parce qu'on a le projet, n'a pas projet vraiment bien. J'ai de beaucoup de films on a encore ça. Ce qu'on attend film nga na sala et c'est ngiloko moko na posa makambo nga na sala ekoka. Yango na sani na bomba na ngona. C'est que mission na ba difficulté belé. So na bien za ba difficulté c'est que na kosi. Na za na ba difficulté tellement ebelé vraiment. eza pe na bato oyo balandaka yo pe bazalaka na posa na yo bazalaka pe na posa bakutana na yo ntango obidaki badifficulté ezalaka oui partout mutu nyonso azalaka na difficulté pour 2022 yango déjà obiki ozodémarre deya bamakambo ebelebele na 2022 oyo obombeli biso mpe toyebi te so na bandoloba na babiso ba escro osimba te boyeboye tobombi kaka siko okoloba nini na bafan na yo na baabone ya Gemidor baolanda biso pour le moment okolo bana bango nini po eza pe na bato babengaki neti mon grand frère Trésor Mpudi abina mona bilembo kala famille Mpudi abina mona bilembo kala akenda est-ce azalaka kaka bato ebele babengaki on bilembo azalaka kaka to akenda asila to ndenge nini omilo to mi basili wana na kozongisa bato oyo lokuta monene oyakanisaka bilembo akosila waya nga jamais na sila nga naza na bible bafani na nga nyonso nayebisi bino kaka eloko oyo bozalaka na confiance na nga nayebi eza na bato bakoya peti wana mwana wana boyeboye bakosaka mpo babebisa bino oyo eza anya sika 2022 ya 2022 oyo vraiment bayaya na nga lobaka nzambe akanga soka nzambe aza nzambe bilimbo aka nzambe akombo na nga bosepela na bapalin ezasi même si na bainternet même si na balocal banini bamakambo abi ezoya moyen na detaye mingi eza te mpo monoko elobaka mingi ebekisaka mpe mabaku mingi oyo yakoloba yango. Donc, ce qu'on est na partenaire pour que aux partenaire té aux bateau soutenir yoté okolo banini parce que bato pe ya mitema wana bazalaka
o bazala ko to musuke mona yo peut-être oyemba neti na banini ya pululu wana ningo oyemba kana bato ebele babungisanga fo na yosi wana mwa moke ezalaka nga eza mpe na bato ebele oyo mpeke babengaka balukaka mwana wana akenda wapi naza ceke baolanda biso message no eza nini oyo okotikela bango parce que bazolanda biso mpe baprete na nga ya monde entier nga mwana na bino leki na bino ndeko na bino peti bavie na ye esengeka bosunga nga soki nalobi naza nango seke nakosi naza na bafilme oyo nawa prépare filme wana esenga bamakambo ebele nakoma deja nyonso parceque na réalise yango ingénieur peut-être na nsima kuna ingénieur litose ebima autant ngo ingénieur Valmy Luyeye ingénieur Valmy Luyeye ok asenga mo eloko moko fo ebima siko nga vraiment possibilité vraiment ba matosi wana ba mingi exact après que nanga botsanga maboko boko za décider na musala nanga bopesa nga confiance na yebi ninge botala bébé na yo wana tanga mu déjà bilembo asepeli ponga bana ka balinganga bébé yebi sa papa fongela bilembo mutema afunga bilembo mutema asunga bilembo numéro pesa sepe bozana besoin nanga Oko contacter ta BM la perlera, moi si jamais, moi si moi Angela vraiment. Non, ingénieur Gelor Tuzola na déjà azawana, papa moi bien dans ramonter mama là vraiment. Ingénieur Gelor Tuzola na depuis Massina sans fille. Donc talara yo mingi olobezati, mingi vraiment olobezati. Et wabi ke bino bokuma ba rendre ça trop. Na rendre ça trop bozara na bolingo te vraiment. Et on a tout le monde ba liwa trop ya ba artiste et comédien. Pour lingani te bino na bino. Tout lingana kende be na sola na mutu nyonso. Na génération na bino. Bato ni. Na génération na nga masana nga mwana suka. Aza akoyi président du boso na nga. Masa génération na nga masana nga. To sola na e. Na sola na vie na likayabu. Na sola na commandant likinda. Bato nga na zana bon. Parce que génération na nga ni yotan. Nga so mona za ranki na mutu. C'est la tel petit wana. Azana makari mon kaliye na ligne mais wabi eza pina ba vie mususu ba vie na yopi o ba vie o mo po budara ba ndeti vie na tangela nga kombwa ponga na bomba eza pina ba misusu place o uti pe mais projet qui ntie ko na biso to sola na yeti to sola na apesi nga message ya papa na akufi na ekipe insister na day siko ndeti nani o nga na sola na yeti yenda kanga ngeni eza na vie artistique eza na vie ya palin ba nini Bon, il y a des copains qui sont au salon, et coach à Keto fort. Et coach à Keto, et comme ça, ils sont à Ndumba, ou à Boto là, tu vas bassi. Vous comprenez pas quoi dire ça? On est bon, Marabino. Ni tinga bile mo. Ni tinga bile mo vraiment ba Boto la ramuto. Moi, si yebi koko mikonda yebi sanga, moi ça mutu ko simbate, et loko mutesa ko simbate. Beta nga ko za fa na nga na mabe na nga kaka. Nzele mo ba lele ne bile. Akoti si demande ami. Si on fait la perle. On comprend. Nga rankina mutu. Le bani mutu le kinga rando, tellement le rando, tu sais ka rando ngokaka. Biso nyonso. Donc to c'est qui vraiment et c'est Pélici babonné tout ya je m'adore. Artiste na bino yeyo, artiste na vraiment yeyo. Alors bien qu'il y a difficulté ezali. Nebi awa bata ya mutema wana bazalaka. Atamena na papa pe bata mutema wana bazalaka papa de onzinga. Papa de onzinga papa. Ko ni partenaire nga. Nga ba ko na lobi nga ko comme partenaire. Ça ko na ko panta ba caméra non nyoso. Vraiment papa de onzinga message est commis au siliki. Na la siliki te na zalo ba nena ese. Na zalo ba. Mais c'est un gros bango kabon. Ça n'est rien. Yo ça fait. Bon, ça no lo mo boy c'est ça papa de onzinga. Là ko nene nga na ko ça. Là ko. Papa na zalo be là ko mo ko boy. Likambo mo ko boy ko koma na église na biso. Pasteur na biso azo yamba batu. Tanga azo yamba sikoyo batu boy. Papa mo ko boy aye pa pasteur. Aye bisi pasteur nyange za boy biloko na nga na zo teka batu bazo somba te ezo kende liboso te na yo sala nini o samela pona biloko na nga sala nini ekende liboso pasteur atuni papa wana biloko na yo nini papa biloko nini ba cercueil papa yango sikoyo na tuni asamela pona eto asamela te Pardon.
na to aya bisanga asambela pesa musala asambela pona eto te asambela to te pesa basa musala na eti ko sambela papa ko sambela bato basala ni papa kufa. Vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, non, kokate, donc, artiste Bilembo Kati, bango, moi, nga yemba kakata, bango, papa Bilembo Kata, bango, ngabe, maman, akati nga ya osakala. Vraiment, et salut bien, il s'appelle ici, baboni, tout ya Jemidor, vraiment. Nabi ki ba tam tema na ya bien bazalaka, balandaka, artiste na bino yeyo. Azana la posa na bino. Ana posa na bino musala ezali. Musala ezali biso nyonso to tikolanda déjà ba biloko na ye awa musala vraiment ezali to soutenir bango nde baza ba vie de loin na biso ya lobby ba Charlie vie de loin ba sekisa biso tant bango pe bazo bana pe bazoya lobby pe bango bazala tende tozana ba papa na biso lokuli baza ba misusu ko bazoya ba bazala na ba okay oh ma bien ma à part président Chiko Pululu na façon na biso o na mona su mututé na sana posa na ya na place ya président Chiko wana pour na mona bana président Chiko Pululu akenda mpanzi na biso tout eza côté na biso bakizenga mibali tout mo beza wana na moi maman mutu na s'imposer na en place ce qu'on a bien me fona ça l'effort na ya wana vraiment musala kande eloba to komi déjà presque na suka ya émission na biso message no eza nini 2022 obombeli biso nini message no mot de la fin na eza nini OK mingi déjà to loba mingi za lokwa moi molotoni mot de la fin na ngeza kara na répétons sous na ça en pleine préparation janvier de doit na janvier boye préparation mais na même manza mais janvier na banada ba préparation nyonso na janvier déjà na démarrer déjà maman kamba bien ezoya ba spectacle ezoya ba pièce bien ezoya moyen temps ba comme ba film na ngai ezoya ke ba yo yiba ba film bien ezoya ba gagi pe ezoya boy ba ke na ça ba tout monde la perle bile masaka o bo mona joie kizengi ote mais na zape na ba ki o wana yo tuna ki nga wana na ba film o ezoya bo zama vraiment personne bo mwana na s'imposaka naza vraiment eza ma formation ya vie na junior Gauthier Kidiaba oyo apesa kinga vraiment boko zongo vraiment ya 2022 oyo ba makamba bien ezoya vraiment vraiment donc makamba bien ezoya oza dia na ba filmer non déjà bientôt en steke tozo sepela déjà vraiment artiste Bilembo merci beaucoup pour mon nom lisumu kola lelo quelques salutations on est raté wa mbota liboso na PC pa nkolo nzambe ala yene mutasana kutana ba na 2022 na yesu kopesa susu mbote teke na seaka mama social mama S mama beyakiaba mama abotanga o na osela musala kitoko boye avec papa Teyo Nzakala na parquet Angile na bosa été famille kitenge mobimba mbote na bino Geneviève kitenge Clarisse Kafuti kitenge famille kitenge mwana pesi mnoka mbote na bosa été ingénieur dromadaire Ngolu Prod, mon vieux. Ngolu Prod toujours du bosso na pesi mbote vraiment. Na pesi mbote et pas M Nata James na Eco Film. Na pesi bien son mbote Jackson, assistant na pesi mbote. Na bosanité Jonathan Pemele Wizi. Mon lati ici vraiment. Moi vraiment mon lati na mikolo yewana. Na bosanité Sam Latino aux États-Unis. Na yewana susu mbango na circuler pas Jogo Tembe ba love. Na kibi mbangu na Luanda na bien mbangu na Luanda le motivateur de Bilembo el Luanda na moni wana Morel Patricia Morel na moni wana Manassé Pouvé na moni wana Novelas Mukedi na pesi ba mbote vedi kwa ba o nyonso balingaka nga na o balingaka nga na pesi le motivateur de Bilembo obosani les amis de BM les amis de BM mais la perle na pesi mbote le motivateur de Bilembo na el Brazzaville na pesi mbote Losambo Bomoko garçon Timaya azawana mobali moko pembe 02 lidodo azape vedi kwa wana na bo sanité ta na bonga na bo sanité venanga wiza mobali mbiji mobali moko lataka ya tanga boss Percy Mabanja ingénieur Valmir so tobito landa artiste Bilembo tokolala awa ba Marseille tokolala awa donc yene ngazana lobara ngana benganga ya mela radio mela na ba bafle
donc nyonso ebetaka musique ye amelango donc so tobi tolanda ye awa omonaka boye tozela nanu bakombo Trésor Ngituka kitenge elobimaka ebele donc merci na baabonné tout ya Je m'idore, merci à mon grand frère Trésor Mpoudi ye azalaka nde ezalaka kete oza na nani wana nabengaka beda shu nanga mon grand frère Trésor Mpoudi vraiment nzambe abakisela mikolo ebele na se na moi oyo bébé Miradi Marina famille Mpoudi mobimba mon papa chéri mon papa d'amour papa JP Mpoudi ta bomona la mignonne boye donc grâce ya mutu ya batu moko boye grâce ya papa JP Mpoudi mama ngai makambo yaka malgré nzambe azwa na ye molimo. Donc, merci beaucoup à mon papa, vraiment. Merci. Na mona ramini nyoloba no te peni no pesa ote. Donc, nzamba bakiselo, bakisa ya ebele vraiment. Bino nyonso, nyonso balingaka la mignonne. Nyonso balingaka Je m'idore télévision. Donc, vous allez toujours branché na Je m'idore télévision. Vous s'abonnez massivement na Je m'idore télévision. Équipe technique Mobimba ya Je m'idore télévision, vraiment merci beaucoup. Merci à Glody Mesa, Valmy Louye, héritier. Donc, équipe technique Mobimba, vraiment merci Nabino. Vous allez toujours branché. Merci ingénieur Gaylor Tuzolana. Papa m'a bien, papa malam vraiment. Tokuta Nabino, Mbala Yassima. Au revoir.